Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Voilà, Mati Kasongo. Tozaki na yo tomoni ndenge osali makoso na yo tu et tout a otie na moto et j'espère que otika ngo toka. Mais surprise lisusu tomoni yoroboza wana pembeni. Toyebi te malewa ngo ya Mati Kasongo ngo. Ngam na ebisake ide wana. Ide wana ngam na ebisake epu na ebisake moni tango ekoma tango otia ba épice. Donc ngam ofona otia ba épice po na yebi ndenge ba makoso biso ba vraiment bana braza ba yebi ndenge toliaka bouillon. TV à la radio Tétia bandaki makambo tu ba no mona ngo déjà yo. Moninga na zaboy. Toto lamba. Donc bomona pena ba madesu pena ndenge ba Swahili balamba madesu. Ya pembe et puis bomona pena ba dongo za ba misili ba makambo tout. Et puis ba légumes verts ressentir vraiment donc aujourd'hui on est en mode maison voilà donc ndena bisaki bino et puis bino mo boyebi nzembo sika comme lango bilolo donc yango moni comme eza bilei yango moni pe to kotika na système ya bilei donc on doit manger on a biloko tout bala yo posant un plat préféré na kati te nga na plat préféré te nga linga pena mama nzamba keli biso poto lia nyoso alobi te ke yo ko lia boete ko lia boete o so comme ya bikila c'est que faut bolandela batu bien bata bikila ezaka batu mo ba na ba pacte na diable o ba bise ko lia ndunda te mo so to minuit ko la TV tete nga biso ba ikila te biso to ba na nzambe donc c'est grâce à Dieu que nous existons donc toi pena 100% naturel voilà donc, après siko ko lia nde siko to ko décortiquer mikolo makamba ba ADN ya makasi donc tu parles de ADN o lingi o expliquer ba te ADN mon biso na musique ADN longo na politique et na musique donc ndete na minute nazo luka pena ponga na lukaka ngana mona kanano omonta na talaka mwana frère azo déclarer mbonga Minerval na ebise boya na ye na kofuta si à comprendre que fona futa na mwana nga Minerval et dike ndete na minute mwana Kofi mwana Kofi azo déclarer papa na ye vraiment pas a senga amour mais mwana Kofi ngo masalanga grand animateur. Merci Yoro, Matkas tozonga mukira yo et siko to bonio. Obeti boru debite ba oli na fufu loto lipa na ndenge na olambela ngo omoni coaching uti musika Yoro gangi. Mama tungulu wana matungulu. Na kokata dona ndenge voilà dona ndenge to olambela ngo Yoro babi nalambela ngo na sens que mutakoli ngo na fufu ko liango pe apamba. Donc le roi l'ende la zoko tanga doute si azo kanisa kekide tango monaka ba présence ya ba yayo baza tango salara malewa Mati Kasongo o sala wapende te esalanga bien babi malewa ngo e babenga ngo malewa ba star donc ezateke na lambi na bengi bana quartier famille na noko na bana noko ba oliate donc batu boromona wa mutu na mutana tania oya mutu na mutana tania oya donc biso biloko ezaka na table oya ye allié oya ye kolio fele mero melande kosomba est-ce que vous regrettez absence à mutu moko parce que bandeko lo bango déjà depuis tongo ça mutu moko zo manqué au mabe na malewa basta te ouais moni automatiquement Fabregas phase à l'attendre ça la biloro dans falazala pour faire ebolamba bo pesanga lutu nanga pardon s'il vous plaît mais na moni déjà Master Fabregas m'a commis déjà Master Fabregas m'a commis en garé ça déjà ça déjà au garé tu rejoins je sais pas surtout au monde total raso lingo kota da ye comme les akagi umenga o Fabregas alela nyoso yo wana gi umenga ya kota ko ya master ya maestro Fabro yo wana isazo déjà merci beaucoup il est là avec nous faut côté la boue. Donc balobi lelo ezal lelo hein. Merci beaucoup à toi maman bébé hein? C'est maman bébé hein? Maman bébé Kimberly hein? Kimberly donc voilà on est là bonjour na habité ce coupé ça comme on a ba cher internaute tout bota la biso pour qu'il va me comprendre si votre nom c'est qui Guillaume Menga Matska Saole la tango kitana car Matska Saole la mais la paix absence à Fabregas mais c'est pelinga monio impressionnant d'abord par rapport à Nengo Kuti Matika son azolam
parce que na tanti na mona kaka na monika na ba stati Ah donc yo pour na stati. absinga veut dire papa mais ndeni lelo ngam na lamba vraiment sur quoi lelo mto lamba seke na ya na damena dalmas wala Limaki Ibinda za bongo so allié, il faut luka battle ngana yi. Muta kota te. Ya ula ponelo ko lamba kuna e komba cash ngape na ponelo ko lamba boy. Papa to beta na mamba jiri. tant que moi na stati, au tient moi doute après oyo kuta. na moni vraiment siko na moni vraiment na ba seke vraiment na totalement siko ndingi kene. Ah ouais, merci, on va pas mingi ba ochaka tembe. Yo ko ebisaka bango teke ya ngo tembe te ba ko chete mais nda osala makambo. Bon, tembe ya on peut m'abêter. Ça c'est la nature des choses. Nzambe umta sala biso bandima ete. Merci nos fidèles abonnés de Matika Songo TV, restez toujours branchés. Donc voilà, on est là. Bon, au moins on a ma présence à Batebili. Ça dit Reza et Lubu il y a Matika Songo. Ça dit ouais, bon lit tous ces vos payaki. Oui, je sais pas sur quoi passer parce que toi on a table. Hein? Tous ces vos s'il te plaît, tous on a table donc voilà. Et bon comprendre. Ayo qui passe ba mère ba yo lelo Matika Songo au sentir ngo. Agena no wenze beti mutu moi-même j'étais là présent. On est là, oui, avec Branly tous ces veaux. Babi Branly, yo bete mbeti, yo zo boya rage matière ola marate. Non, na mona place matière ola mbate. Bon, yango na baite. Le roi non na mona te, lelo fo na mona. Yango na na mona. Na mona déjà. Ouais, na mona déjà mona mai au saisonné déjà mbolongo kitoko. Donc vraiment donc na yebi ke to lia biloko kitoko. Na mona kuna pe bablo msu de beli déjà banini. Naibsao. Atona ma misili. Atona ma deblo. Aïe. Ngande goût préféré na. Naibso ma deso yo soko liango mon cher. Ya mabe. Ouais donc tozo zelara sikoyo. Na misu de ato mona keza kitoko tikali siko muno kwendima. Bambisa aquarium balera te misu ogomona kitoko. Yango na lobite. Misu moni etikali siko muno ko ndima. Donc mais na komona boy déjà so eza mabede ya na komona boy comprendre que o eza ba faux plan mbolongo boy oto benga mbongo et puis mbongo boy la cher vraiment quoi te me Branly bébé Kimberly 18 cylindres yemta bina lamba bat bazo boy ador a Kotima Western atinde abilamba bolia maman bébé Kimberly maman bébé Kimberly merci beaucoup na o sali biso to dami 18 cylindres. Maman niveau consommer niveau kotaka carburant mbongo yango wana donc 18 cylindres do fois ça la ramambo pour carburant kota déjà belé. On n'est pas traîné ici Mati sotolongo to ke ndo appelle on appelle ça moto na bandasco tumbaskin Tumbazazu. Dans la place que tout le bar mais moi mingi ba est vrai, ça dit vous en entendez na moto na makos. I don't make a sign on display. À tous les quartiers. C'est bon, la mécanique c'est bon. Avant d'aller à la mécanique, c'est bon. C'est vraiment bon. Non, c'est bon. C'est bon. Il était pour battre, nous aller à moi, nous aller à moi. C'est ça? Non, normal. Non, c'est bon. Mais puis c'est quoi qui m'a déçu. Les aliments à l'ingadon. C'est bon. C'est vraiment bon. On dit maintenant, moi, on va me bien. J'ai réussi vraiment. Parce que, au moins, il m'a déçu, parce que je suis en train de mais, donc, si vous avez un repas, vous avez un passe dans le lamba. Maintenant, vous avez réussi à faire. Le bagage, vous avez dada. Vous avez un dada. Ah, tu as confirmation de juriste, tu as confirmation de vous confirmation. Donc, vous avez piqué crise mais si les gens m'ont dit que ça va passer. C'est bon, c'est très bon. En tout cas, c'est très bon. Donc, Mathilde a dit que ça va passer. Moi, si je suis venu au Kouamana Finga, avant de dire, eh, biloko ma bébé, on a eu lamba. Donc, il y a un petit peu de Mathilde qui a eu lamba. Eh, mon père, ça a eu lamba, ma belle.
mabe penza. Ben oui, Olia, parce que ça, moi, respect. Ouais, natikali vraiment on est là sauté na sisi badivé poisson on a déjà et puis loso et où mais on pété fufu jama on zotoka. C'est comme dia ko compliqué o balusa na nzeta fufu pa yo simba na maboko nini etubuye. Moni est compliqué ngate na lamba fufu na toutes les façons. Donc cela veut dire na lamba fufu kandema ezabo na mélanger na lambi et bimambo maté. Mais on a tchebo parce que moni fufu semoule tout ça là moi poto moi semoule na biso na poto ça différent. Ya poto balamba ngo boiti. Ya biso a ande to sali bo fona sala ngo bo pona éviter pembuma pour etoka bien. Ya mo na rabasi ebele ba ebolamba fufu te. Neti nga bo sola mbeni nga fufu mbuma na oliati. Ya mo na sali boye. Dans ce qu'on a zocha, na zo balola semoule na ngai ebala na bien. Après, na sopi ce qu'on a bando balola. Mai wana zasi mai wana savo bakusuma. Te na baksaka mai mukie pour na moi c'est mon nanga etikali wana pour na ça na ngo pertité oko edenga pe. Na ngo edo matika songo sa makamze mtu salo teleri. So po de osala ngo signaler biso. Te ke na uta na école la formation. Grand-mère na biso a salamoni ndeza boyemona na ekoma kilo. Tango comme kilo moi kilo ana na baksa suka mai mukie potoka bien après na lambi badivé. OK obi eloka suka etikali zani eloka suka etikali ka loso donde na okita awa nzonga loso zo matambala moko et puis na lamba loso on a ndenga système ya bendien donc cela veut dire che mai na loso mbamo oh bendi balamba bongo bendi balamba bendien ntanga na ebolamba loso. Cosa na chami balu tikali. Esa
C'est bon, Matika Songo. Est-ce que tu as une table? Tu as depuis Bandaki ne Bandeli, donc tu as une Wenze, tu as Bandi Golamba. Ah, tu as une table. Tu as bilo tu es Beli. Matika Songo, comment tu as présenté ce bilo tout le monde qui mobeso ou une table? Voilà, monaki bilo nazai na combat na wewa mais na gagné déjà. Mais le quoi ya ki mutatembe yango na bi le temps azelaka oaye na betaina no et puis juriste na ngaza manikaza mutaroyeba a déjà fufu ngoyo pour na présenter rapide ba diver ngo wana makoso yango yo bosimbela nga po le temps na aussi ça ba batu ba le juriste azo le ka déjà ntaba soupu ya bouillon yango wana poisson légumes verts ya madezoaso yeyo et puis koto eloko na yebi ke place na gagner 140 na misili akufi quoi donc question siko yonga na pemina no kimia l'état na servé bozwande Merci beaucoup Matika Songo lobi a pemi tozo siko juriste Manike de John tozo ki déjà na ma desu et puis na misili ouais zaki de c'est bon on ozolia ezan taba Mungu ekoki. Combien sur 10? Sur 10. On a fait 10 sur 10. Na ma desu na misili na fait 10 sur 10. Na 10 koso na kokufa. Na piqué crise. Et puis kolobaka te poloba kaka. On prend le bâton. Matima koto mungu ekoki. Mungu ekoki hein? Donc combien sur 10? On a fait 7. 7 sur 10. C'est bon. Non mais gasu tom son na kokufa. Mais quand yoza juriste Non, ba pote boye. Mon yo koli yo. Riba na matin. Combien sur 10? Combien sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10. Donc mungu abe pisma. Ndunda ani na sina mekake. Omeka misili na madesu. Ameka ndunda amiki. Ndunda mekite omeka misili na madesu. Ya ndunda na mekaki déjà. Ba mona kite. Tom osko to sala ba mona. Ba mona ki donc des ça on a vraiment il a bien préparé, c'est bon. C'est bon vraiment. En tout cas moi si na e a onyo comme pour mobile so ebelo mba boya passe. En ofinga bloko no air nyonso. En tout cas Matika son félicitations. Je dis merci à tout le monde, je dis merci à Caps Kapangala. Mati muta asali bisoni. Bébé Kimberly 18 cylindres, on a baxé au 20 cylindres. On a baxé au 20 cylindres. Bébé Kimberly, numéro Yangwana 90 43 16 621, plus il y a Willy Mouché. Donc, maman Lisette Lokangi Moté Mayave dans la Caps. C'est quoi votre oiseau s'est servi, Basolia. En tout cas, il a bien préparé. Dans le bien, on prend un sentiment. Dans le bien, on prend un sentiment. Dans le bien, on prend la vérité. Souvent, on prend la vérité. Donc, il a bien préparé. On peut ça, Sankara de Kunta, Papi Mbote et Belé, Azana Biso Awa. On a dit, ok, côté Mingi, pas toi, nous disons que notre côté Mingi a mis Sidi. En tout cas, merci de la présence de Awa. Jonathan Kadi, maman. France Babia Pazo Yakalate. Donc, merci à tous les journalistes qui sont ici. En tout cas, merci à vous. Passez à la table. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. Alongoli. Benda. Pardon, Ah.
Nadi osala bamande wano bato balamba kaba nyonso tokenaa déjà biloko yo déjà moto oyebi liboko nanga déjà napesa o déjà kao kolekuna o papa l'écoute eloko omona esu c'est pas bien tiré Allez va, alors messieurs, va pas de messieurs, va pas là, on va là. Matika comment fêter 5 ans de mariage. Mais il a fait ça pour tout. Comment domaine là, cuisine domaine là. Mais yo, il est piquant.
tellement alobaka te yango na bi na fete matika aza boye tozobenga nde na internet mati azozonga restaurant donc pele. Non, c'est ça. L'anniversaire, ça comptait 5 plus 50%. À 50% aussi, 45%. On est à Tabato et Nino. Nous sommes tous 1, 2, 3, 4, 5, donc ils ont 60%. 10, 60%, 58%. Misi wa liboka. Papa kama yeye bana liboka ile ni. Moi misi na mama kwa ni. Après à manger, voilà, invité dans la des canons bah été, mais pas cookie déjà. Donc pas cookie déjà. Si on a osé la carte à point, et là on a osé la carte à point, puis bah point dans la vérité. C'est bon, Matika Songo, Tozagi na yo na wenze. Na bibo te na yebi to aussi Samtasuka mais. Ngana aussi Samtasuka, bandana n'est pas juriste. Ouais. Tunier combien sur combien de Tchara sur 50 combien sur 10 alors sur 10 combien. Voilà, merci à vous maman BBC hein? BBC, donc en tout cas un grand merci à vous parce que ceux qui ont été Marambo et Salamité, merci aussi à ma conseillère le plus célèbre Sandra Mouilou de Jésus, donc voilà, on est là. Patrick Ngametre Blogolago Kaluke Mamtalobi émission de Ngai bon moto tchana c'est Totika Biloko, voilà. Donc voilà, on est là. Tozo mon présence il y a battu belé biso tozo nga mingi pas juriste na biso. Juriste na biso maniqué de John Ozamu Panzinanga, juriste lelo maniqué de John. Donc voilà, mère impression na yo d'abord na li kanisi oyo. Ya malewa ma. Po ya bien malewa ba star te, malewa ba star ya Patrick Ngambe. Mais da malewa Matika Songo. Impression na yo d'abord na idée oyo o Matia boulé lelo ko sangisa batu boye ko lamba ba repa ebelé c'est. Yawewa. Tozawa. Tozawa. Non, des impressions dans Ezali. Merci d'abord na moto oyo asali initiative eza Matika Songo, merci na moto acheba moyen na e. Eza vraiment initiative ya bien asali Matika Songo malewa. Ba mbali poto mona ka basi mutu balamba. Siko to moni mona mobali vraiment biso basi to olamba ka plat moko ye pena lambi 5 plats.
yanga aloba so moto yepa nanga sa malewa efuza na moins $100 ntango oloba moto $100 abio te osaleli kimanique de chop. Ok, donc nazalaki juriste na lie biloko eza kitoko surtout misili même nga nayebi olamba yango te madesu eza pasi. Non, tout le monde a pas un avec appétit. C'est que la nourriture a été bien préparée et la nourriture est saine et propre. Surtout à la place de la mais c'est propre. C'est ça. Il y a un danger de place de Vandi, mais c'est propre quand même. C'est sain et propre avec toutes les pandémies. Hein. Mais au moins, il y a beaucoup avant de manger, beaucoup de savon, après au bandit colia. En tout cas, merci Mingi. Et à tout le monde qui sont venus ici. Tour à Matika Songo, peut-être le baiser à la tour à journaliste moi Mobali Oyo, peut-être au Yebito. Salamba na site ya kumu papa. A Salamba, mbisa mai. Siko mati. Mati de loro akwe ici batuka ba plan de belé. Mbongo nde. Chiko ebimie belé. Ça dans un euro dans l'homme batami wana donc. Chiko ebimie belé en tout cas. Ache ba moyen na ya bengi si ba ko anniversaire ko fête hein. Ye bobe ya bobe fête ya bobe ko le ala été. Masanga passe yo to lié quand même to meli. Voilà. Donc ba ola na ka bat na komba lokumu. Mais biso be ba bola to kombe ko sala ngo. Onyokola bat na biloko mona ba biloko belé danger muta boti na maternité mo boyemba muta sali boyemba mais biso ba lambi 5 plateau yemba te to lamba kolega Matika Songo thématique na lambi a gagner na misili point déjà côté donc juriste y a moment ambition plus de point côté en tout cas te na moni diko la prochaine ngamo pesa na lamba la prochaine fois. C'est Maniké de John. Merci beaucoup. Vraiment bien. Nalié, na sepeli parce que nga vraiment na un problème ya goût hein. Na vraiment na problème ya goût na odorat. Donc so nalié biloko na ki yango bien na bandeli deux fois ko zo yango c'est que biloko na zeleng. Ah, c'est que biloko na bien zeleng. Pour na problème ya goût. Nga so biloko ya goût te ya bien épicé te. Na Coca-Cola yango te. Merci beaucoup Maniké de John. Yo za juriste lelo moi to keno mama milai milai te awa. Là, on s'est dirigé vers Sankara de Kouta, Wewa. Balobi Wewa. Donc, on a habité vraiment dans les Gandés, ni bon appétit. Dans les Gandés, ni. Patrick Ngambe, font les gars. Donc, voilà. Tout le monde a bazar vraiment ébélé à la présence. Il y a Alain Dele, Patrick Ngambe, Daito, Sankara de Kouta, Wewa, Sorbo. On est belé vraiment Sankara. Donc, voilà. Ndega mamango kendele Sankara de Kunta wewa venanga ya kati ya osarana ko tuté venanga tcharanga ba mulungende ala rave impression d'abord par rapport à Malewa Matika Songo lelo parce qu'il y a lobby na yeza Malewa ba start mais Malewa Matika Songo. Oui, en tout cas déjà et ça nous a plaisir parce que moi en bala lamba en tout cas ils ont vraiment facilité mais il y a lambi tolier na moni mena bato bazo fiba misapi na moni alendele donc somo ngamo na le ya kosakala te de sali bien makasi en tout cas félicitations na moni bena ga lambi bien donc ezola kisaka ata mboka nyoso okende ata mwasi azate akuya ko mvulo ngate zaka mboka mbali ya miso akomaki ava yo kolanda après donc so mbali akomi ava akolamba ba mso la bena donc olambe komaka mobulu donc comme c'est la mokolo nda comme ça que na musala leta yaka et à moi, ça grand frère à l'amba, mais il y a des avantages. En tout cas, félicitations à Matika Songo. Et puis, tous me l'appelle moi biloko et ça les gars bien. Mais à part le but qui a préparé comme marquage entre Yonae, que Yola Mampanzi et Mopanzi. Va sûr que battre père record, Matika Songo petit lelo. Te ma bête il y a des repères et pas. Ba misili, ba nini, ba bloko mo ba basi ba raté ya betian. Ah so ya beti ngona nga na ibne na okima. Na ibne na okima ya banga nete. So alingi bena combakage. Est-ce que Salamba Wandu Wandu pena Mosaka ayebi yango te Wandu ya Mosaka Wandu aoyeba yango te azobena ba nkovi azobena ba koni mitengele oyebi yango koni mitengele oyebi yango muna yebi yango da biloko ze belé ba répéter belé yango na koni muna ouais bona bandal donc tozaki déjà onini bo azape mbwengi ya mwamba koti siko mbisa ukauka
et puis dongo ekozanga te mpo namoni na repas mais dongo mpo nga plat préféré pena yango asali nde bato basalaka te plan moko te abeti baplan différent abeti bamakoso bantaba epuis tabasala yango ya liboke te mais ya supu. Oui, mais makoso nde nga alia ngulu te mais namonaki nango na elongi yo nde bato baleli seke ça va mais eloko mpena na sepe nango plus eza na ntaba ntaba vraiment eza bien 10 sur 10 10 sur 10 et puis ndunda légume verte wana nde batie basolo wana fin eloko eleki yango te mais après misili afute mwa moke misili afute nde mwa mbeleki boyo kaka eza commentaire te télévision ya radio te donc afute moke na misili mais en tout cas légume verte na eloko nini ntaba en tout cas génial na lie mpe na kitoko donc nde na boye pepele mpo na lia lisusu en tout cas ali dia de l'américaine poussa sur repas koprofite te na malewa bato tika te nazoprofite mpo na annonce conférence de presse oyo ezala organisé par Matika Songo Muna bango nde bayebi ndeni tokutana balendele bopesi nga valeur mpo bato bandima teke na koyemba siko nayembi bokotuna ngai bambangombango boye te kota fufu merci te en tout cas bato nyonso babeti na bango mais nga acoustique eza ya pamba te natiaki na méchant eza acoustique méchant donc muna ndenge eza wana na minute oyo yebango ke biso toala makila ya koyemba nde nayebisaka bato mutu to alobaka so oza baba te oyemba mais koyeba musique eza inspiration ntango mutu to ndenge ofandi nalakisi bato nayemba na 2006 bato babosana kampo eta bolole lelo na ye na beteli bango kaka eloko na beteli bango bino mo bomoni mwa mbala ya te basi na nsima sikoyo fo bato baseka te mpo jamais nga na koyamba mpo so na kontinaka yango muna ti ata 50 minutes moto alingaka ye mosala alinga abenganga nga na komisi bato bakizengi ke mwana alo bamena mais mon papa il rit tout seul mais pourquoi tu rigoles papa c'est makambo na omona awa yo moyo comprendre yango eza te muna faut féliciter babiso na sens ke bato batyaka biso kateka miso monde mwa ndule mais toza na monde ya ndule tobeta ndule oyo neve nanga Matika Songo ta biso tobeta bandule na bamasala nga fali pupa ke jesali bato bakoyeba pena ndenge niveau eza epuis bato bakoyeba bawera son tofanda na miziba héritier nayebi soko tuna héritier sanka nwanga manduka na biso yatika wana ndoki donc eza basecret professionnel mosu na koloba te mais esalingaka plaisir mpo na oke siko na album mobipa nabeta 15 titres oyo abima na ndako nde na 15 titres ana na pe mbongo on a la comédie musicale. Muna nandimeke ba papa la besoin somelo pa moi. On musicien. Te ba musicien ko tout na besoin musicien. Na la featuring mon sa ne sobe. Oui wa nde tolambi boye muta sali marambo nyonso za bébé Kimberly. 18 cylindres. Bébé Kimberly 18 cylindres en tout cas batika yo. To comprendre que ko kabeze éducation. Tala niveau ya mbongo no bimisi pour nous soutenir cuisine et l'ambami les lois à travers Matika Songo. En tout cas merci et malgré fouté na misili ndunda génial biloko taba génial Thompson kutukolobate et koti de konga on l'a fait bimi na aquarium donc en tout cas voilà quoi donc merci vraiment la batutu la senga na muna a organiser une conférence de presse ba journaliste ba mingi tata 70 mutu 100 Merci beaucoup Sankara de Kouta. Hein? Donc un grand merci. Et restez toujours branchés sur votre chaîne Matika Songo TV. Il chez Matika Songo TV, il y a beaucoup de surprises. Donc à gauche, il y a un bon tonton qui est là à côté de moi. Lui s'appelle Sorbo Papa Liputa. Piri, il est là à côté de moi. Papa Liputa, bonjour. Faut ceux qui sont Rick et Manfil. Rick et Manfil. Baquette de Faman. Baquette de Faman. Armelo de Fodo. Papa. Impressionnant d'abord par rapport à Bilo Retour Matika Songo Milelo. Souka. En tout cas, on a s'est retrouvé. Chaque bloc a boyé. Soyez au lamba. En tout cas, on ressentait que vitesse sa santé, la vitesse tout. On m'a pas d'amazon. Et soit la première teinture. Et soit la voix. Et soit la taille. Et soit la endurance. En tout cas, Missili,
impeccable. Légumes, impeccable. Bongo, frits poisson, impeccable. Makoso, impeccable. Dendo, impeccable. Tabac, impeccable. Makayabu, en tout cas, la blog abonné pour autant. Fumbo liara te kuna na safuna likayabu fumbo liara pas na safuna ezala kuna fumbo wana te fumbo wana compliqué ka fatre ozomona tuka matika que Dieu te bénisse la blog aboye faut otaka poids bataka babongo pe blog aboye salamaka en tout cas je c'est battu comme bakage na matika sonda cirque se défendre Olamba pe te ya leki mais na ko compliqué le lo moko na limbondo na ko fande la limbondo na membe ko na bugala limbondo na membe côté na ko fande la ko na bugala. Voilà, merci à vous tous qui est là, branchés, scotchés en ces moments en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Matika Songo TV. Donc voilà, on est là toujours avec nos invités. Là, Ndebo Monara Tozana Alain Ndele, il est là, Alain Ndele, tout là, Ndeka Marambango qui est par rapport Alain Ndele Boni. Qui bien ça m'a battu mon frère Vini. Donc on s'appelle comme on a moi Kala mais tout le monde a nisu. Pour les gars, t'es boss. Ah, kola la kola mkabitude mais si on m'a battu lui sur tout le monde sait que c'est bon. Ils sont en forme, mais en forme ça va. Alain Ndele, ton impression d'abord par rapport à journée à Lelo, Maléo Matika Songo. Il y a beaucoup de la Maléo Bastar, Banini, Balmeza, Maléo, il y a Matika Songo. Quand Matika Songo a bien acquis, pour que Alain Ndele on lamba. Ça d'abord, merci pour l'invitation parce que Matika Songo c'est la famille. Et puis on a profité pour nous féliciter par rapport à diplôme de mérite. Donc je crois que c'est encourageant pour nous salaza batu oyo ba pesi biso ku internet, tu vois. Donc il faut accepter l'homme à son. On la reconnaissant. Boulot to sala boye muto orienté, muto pesa biso image ya boulot eza Matika Songo. Mingi ba boye na bango benga. Bon, nazo ba teneti boye soki na boy Matika Songo. Jipo elongo yanga te. Soki na boy Matika Songo ngai na longo Alain Ndele. Non, aza Matika Songo boulot oyo il faut ton dimanaka. Vini c'est la même chose. Il fallait biso payer peut-être dans tout ça internet. Yem suyo po zala ki na ndimaro kutu makaso. Alors bon, siko yo ndozo tambo na décarbo et puis noir na pembe. Ndoyi na ngana ya mwindu, après oza pe na pembe msusu siko na bandoka ngayo. Eza bénédiction na yo. So nzamba fongoli porte, eza porte na yo. Donc merci pour l'invitation et puis pour na malewa oyo. Moi personnellement, naza tellement impressionné au niveau mon que c'est pas facile. Généralement biso mibal tozala kaka mingi tout le monde on dirait ils a domaine moko réservé na ba mère hein. On dirait maman lamba c'est un peu ennuyant até ba mère ba lamba. Mais comme on a un garçon qui prend son temps parce que kola ba ko sauter. Et les exercices qui n'ont pas mutu, c'est-à-dire ma mutu zo sala, ma bogo zo sala, il faut mutu raisonner tout comme ça. Mais merci na sensei donc puisque il y a déjà un mot diamant. Na ba ka pour matière fouté. Ya passe. Aoka ko fouté ata mukete. Ozomona ko era mon sauf à force afin na pena mutu ayebi maman. Donc il faut boire moi coup de. C'est bilo toi l'ambiance c'est bon 100%. Bon en fait na comment on a déjà nyonso ya kitoko. La présentation. Na oya kolia. Moi déjà dans la fan de la légumes verts c'était super bien. Ntaba on a pris son account moment on bala la mantaba. Il y a sauce. To profiter car parce que ça Maléo Matika Songo Alain Ndele cheveux ko fait le milieu tout monde yoté. Mais tout monde bande kono ba kuna mingi ba sai ba bêtises mingi et puis mon pas apporter bango ba correction na article là on souté mais article au total article défini en défini mais mingi ba au futara kuna mingi ba linga au milieu avec ça bango danger na habité ça ndenge kaka ya bino ba tu internet ton. Bon, moi c'était prévu na tourner na Veramo le 28. Mais malheureusement que ça n'a pas et programme qui a changé. D'après batou ba la pembe na ende ba solo là qui. Comment on a bandé ba kenda qui en bloc. Pour ça la msala wana, je crois que tout ça l'effort ka ya ko bungisa msala tu vois non. Pour na ngai pour na langue na retenir bango pena rigueur-té. Siko parce que c'est tout na ba West Africain ko to ba gafa na même son français ko to collègue, tu vois. Et le plus important, c'est une façon où se comporter et puis attitude, tu vois. Tout ça quand même il est responsable. Si vous me posez une question, est-ce que vous comprenez? Donc on a comporté aux corrections et puis sur le champ, c'est professionnel, c'est la propreté. Mais dans l'ensemble, je crois que tant on va y a calcium sur la bloc. Mais c'est sa nature. Tu comprends? Et là on a 5 ans à Veramo.
aza icône na grandeur ya Koffi Olomide amutu moko ifa fongola rapport pour na ba artiste ba jeune artiste pour na ba chroniqueur parce que aza bibliothèque vivant ozomona parce que neza boye aza na ba archive tellement ébélé il a traversé plusieurs babenga ngoni na lo basusto il a traversé plusieurs générations ozomona abundi na plusieurs générations vini akokaki kozala mtema polele koyamba yamba bato surtout sans que aza pe na côté mon comique du côté comique mais bande on est basali eloko wana prochainement yote ba prochainement yote ba OK Merci Alain Deli. Merci, on se retrouve. Voilà, un grand merci à tous nos fidèles abonnés de Matika Songo TV. Donc voilà, comme je vous avais dit, et puis voilà, des bomone que nous avons na Wenze, ti toke Wenze, toye Matika Songo lambi batubali, bomoni ba invité ba ah donc d'un côté dans la droite, je suis avec notre invité, c'est une star, Andé Boyebi. Lui, il s'appelle Branly Toussevo, donc c'est une star comédien. C'est avec Branly Toussevo, Netoro, Megamouké Kobeta Masolo, par rapport, il y a journée à l'Elonenge, l'équipe Maléwa, il y a Bastar, mais Maléwa, il y a Matika Songo, donc voilà. Chef Nangaï, chef Boni. Ouais, Kitoko, Nabi Kende Batouba, Nabiso Boye, donc. Baza déjà là, baza vraiment là. Donc, Tozali malgré confinement, mais nous avons battu là et puis voilà, Tozali, Tolinga Bino trop, Baïbo Bolinga Biso, Biso peut Tolinga Bino vraiment trop. Donc Tozali. Chef Tangozu appelle à Matika Songo que les lois ont malé à Matika Songo. Déjà n'a pas douta qui déjà pour les bimoutunao déjà. N'a pas douta mais pour n'anga déjà douta qui déjà. Mais au sali est fort, il y a un palais, il y a un comati. Ah, tant qu'on est sur place à Olamba, impressionnant. D'abord, Matika Songo, Azali vraiment ami moko, il y a longue date. Il y a Kala Penza, il y a Tongo Makasi. Donc, tant on a mon message à Muninga, à Komelinga, Kenaya. Donc, na mon ndeso na yete, on dirait na bomi moto. Donc, na bimaki, na sali ba course sengele na sala. Nabite moyen na zonga parler zate il faut na comme place Mathieu Azali ne yango mona yaki en tout cas comment na mona mobali asala ba repas oyo asali oyo et c'est pas donné à tout le monde donc vraiment il faut qu'on félicite Muninga donc asali ba repas na vraiment bien donc net nga repas préféré na nga la Madesu donc mutu soko ebola Madesu te donc on a considéré mbamo koyi. Donc, tant déjà quand on a réussite na Madesu, donc félicitations quoi. Vous me relobate pour le bara pour Matza Mutuna. Ya tant pour Sankara déjà le big a fouté na misili. Yo sko tango be tango boy pas période on ne be Mutuna. Voilà au lobby que Sankara d'écoute le big a fouté na misili oui. Malheureusement misili na lia raté. Non na banda na botama na lia misili te. Donc côté misili na simbité. Omoni côté misili na simbité donc bateau ba simbi misili nde ba constater que misili a fouté c'est normal et ça normal aza mutu et asali pe ba repas et belé a koyi pe ko fouté pe quelque part donc ça na pe mabete donc ça na mabete bandeko ba constater que a fouté côté wana parce que baliango donc ngalo wana liango te donc moyena yeba ke a fouté côté wana ezate donc o ngana lié o ngana lié donc na sentir yango kitoko ponga mo pe molambi c'est batio komba cash de la Matika Songo ya la mampanzi par rapport à ba repas na obome na obome na obome ngana obome kana matembele na obome Fagi Matipa Salama Tembele. Na obome na matembele akufa. Merci beaucoup chef. Un mot s'il faut dire na batutu bazu temps la bisolo na Matika Songo TV. Ouais, na pesi félicitations nanga d'abord na Matika Songo na ndenge a considérer nga na soirée ya lelo félicitations na pesi mbote pa ya Nadine Bouté la surnaturelle na pesi yo bambote mukolo ezali o goûter pe malewa ya Matika Songo en avait à Air France donc bino tout bozawana Bruno Lubika mbongo propre bambongo propre bambote na yo Marilyn la Queen ma petite sœur propre bambote na yo maman Pascaline de la foi eza nango malewa toyebi mais oyebi ke ndenge tosali bonde to dame topesi bato pe lengi
po baya pe un jour matika songo pa la puis aboya nete so za mbongo na yo moni que ningo sala ne mère na biso BBC à Sali donc sala na 18 cylindres donc mutuka kota carburant ebele omoni ngai nde naza eloko ezo bangisa ngaka 18 cylindres na mboko po etambolera pasi etambola te omeka okima na ona mbangu kote ni biso na kisasa nzela na biso 5 km osimbi frein 5 km tiko 18 cylindres 18 cylindres donc bambote na yo mama Pascaline de la foi bambote na yo venanga Paulo Monga bambote na yo donc tolingi bino ya trop matika songo tokos. Merci, un grand merci aussi à ma conseillère le plus célèbre, donc Sandra Mouilou de Jésus. Donc on est là, on continuera comme dans le film Christ. Oh, c'est pas Christ, hein? Ah, c'est Christ, quoi? Christ, quand on a voulu Christ. Venez, habitez dans le dérangeur, ouais? Oui, dans le dérangeur, moi, Mouké. Dans le dérangeur, moi, Mouké. Dans le dérangeur, moi, Mouké. Maître, bonjour, Boni. Bien, d'accord, Boni. Maître, na marambo yo ala raté, mais na éviter les loyaux na marambo. C'est que les cambolo qui t'a grave, maître. Non, moi c'est la famille, confinement, tu vas parler. Mon occasion, au moins, on a envoyé ça la moins bien. Maître, Olié, Oebi Moutunayo, Matika Songo, mais Olié, impression na yo pour na badamazo yo dame maître. Bon, moi je suis belé, meki marambo yaya lambe le lo menga na meka déjà. Na meka déjà donc Netimi Philippe Nanga na gene rota mi Philippe. Bon prochainement 4 ans moi mikuse au kataki moi mila. De coup t'as des affaires à foutre na misili hein. Ouais wa lobi ga foutre na doyo pour lobi sous prochainement mati 4 ans moi mikuse ko. Et nga lobi te ga foutre na vika 4 ans moi mikuse. Mais c'est bon. C'est bon maintenant sikoyo na encourager mati mais na lingis quoi comme miselo idéologie. Et ma idéologie na sens que chaque jeudi to rokuta na biso. Les loyers mutalambi loype oza yope mutosali elubu ezaka to saka na biso tu auras la confiance pour banga la raté taka yope si de to banga nini na bisi to tala parce que to ebike le loya ke wenze mo tatamboli à dépenser prochainement to sapne fort mutunyo so chape mo loboko et ça na ngom enragé chaque semaine au monde avec jeune na biso ngo batu barolela ngo peke benda. Et comme je suis à la place, on va aller lisano. Donc merci beaucoup Martine à l'initiative. Je suis musika. Na moni statut na era na moni wenze na zomo na statut ze volé na moni tabana betikara. Na moni misili na bitete. Na bi misili en tout cas faut na koma. Na koma en tout cas félicitations Deko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc prochainement Toroyal Soussawa, Yena nous sousuna nous. Après total à qui les prochains tours. En tout cas, merci beaucoup, Nayope Maître. Oui, merci. Tozapé na Kalouke, ministre Rankin. Donc, il Rankin, mais on comprend que Kalouke, ma boni. Ah oui, Balobi, que la paix règne. Et mou pété. Mou pendé. Et de mon sango mana nzambala menace nzambala ba revolver, ba kraka, ba épée, ba nin. Azaka boy. Un bon moupé, mais faut la moupé, ça Rankina batou. Ça va Ibrator Bambote ou peut ça va Robino Bambote. Ngana ba komba ba tutera te. Ngana ba komba ba tutera. Awa tona mtsona malewa Matika Songo. Tona malewa Matika Songo. Yona biora ministre Rankini mais awa na malewa Matika Songo. La prochaine fois so lingo ke na mamnengo ke na ngokuta la penanga to so la mopanzi to développer mamle ali. Tant yo un message que Mati le lamba et puis repas morote bilo rebelé. Oyambia on ne ça on est. Zaki déjà flatté, on la vendre na parler, na mona abo ke na ba vidéo. Na mona na mulongo ya bambisa ukauka. Après na mona na mulongo ya Madesu. Na mona na mulongo ya na mulonga ntaba. Na mona na mulonga bambolongo après mais papa nini? Osali malewa to nini? O ya ka bandal, o comprendre idéologie na le bango te. Bino bo yiba ba idée abatu. Yango na sipumone. Na zui moto banda matete ti bandal quel risque na comme boye na moni ba Sankara na moni Vini Omoko ba Patrick Ngambe na moni ba Bronly et les autres o Matika Songo olamba parce que ngana yebi ba malewe beleza la kaka mutala bika fufuna biloko na ba moko boye après kaka malewa mais ta boye oh comme restaurant tes émissions ton nini et d'abord amuser l'art.
nayebi te eza mpe na bokasi ya mare na biso moko mama na biso moko asponsorise makambo oyo Matika Songo mare na biso asponsorise makambo mama BBC mama bébé Kimberly dans 18 cylindres. C'est-à-dire, t'as 18 cylindres pour t'amener mon ambo ça passe. Si tu as 18 cylindres pour t'amener mon ambo ça problème. Maman bébé Kimberly. Et puis elle consommera fort. Soit c'est vous 10 litres long. Vous panne sèche. Donc maman Kimberly vraiment merci. Zalaka kana sima ya artiste ndo sali Matika Songo sur aboyete parce que belube la mami lelo ba te bele ba critiquer Misili. Mais quand la siko fouté mo be ameki ko lamba Misili. Il faut indiquer déjà parce que Misili le cas m'a dit tout le monde là elle le cas fumbo tout le monde là Misili ça dit de Kindoki mais Mati au moins à quartier à toutier à tirer mwamba malgré le comité mais à 8 mois 6 on a appelé 6 sur 10 hein 6 sur 10 pour 142 mots donc il a pété ma 6 pour à oser ko lamba mais autre tikana ba tout ba lamba ngo vraiment merci na maman Kimberly bébé Kimberly 18 cylindres bébé c'est Lukamba dit Chakalambi Guy Foukiadi maman na Zion toujours et puis na boss on a nana ngalula mi pende gâteau venons je suis de Londres c'est bilele aotaki ko fêter donc ba tout vraiment na moi na pas fêter ki lobby ngana ozoyo toujours na Matika Songo TV torbeta masolo oyo lingoko tananga torbetango un grand merci à tous nos fidèles abonnés au bazalaki scotché puis branché na Matika Songo TV c'était bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya l'inspiré de Dieu Mouto Salamara mon internet sans vous à la PD c'est moi donc un grand merci aussi à le père de l'internet lui c'est Matika Songo donc le père de l'internet parce que bato tu bomoni awa lelo c'est grâce à Matika Songo ne bato tu baza lelo bango ndenge baza merci aussi à maman bébé Lukamba 18 cylindres maman bébé Lukamba 18 cylindres un grand merci aussi à ma conseillère privée to comme na suka mais to zona nu yemoko Matika Songo to zona nu Matika Songo kaskas Matika Songo kaskas déjà chargé ici la biso mais un dernier mot mais kuna ba déclaré technique est déclaré technique est déclaré Matika Songo technique TV zali kambotan technique est déclaré technique est déclaré donc TV talarara on sait un pourcentage quoi pourcentage tuniki umenga soki na fouté aloba vérité aza pour ngaité aloba vérité na longwe pe kutu alongwe pe kutu d'abord comprendre que longwe kutu Guillaume pourcentage parce que tango yaki to zwaki yo pourcentage sur côté tous à la claire na les légumes na les makoso na les pentaba ablo komisa na les en tout cas ça va ça va misili rien te misili na les ka légumes tabana Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo.